Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Kimutema mabe ya mama Tope na mama Marie-Hélène. Kimutema penza mabe na bango ebimi na poasa bandeko. Na yebaka te ke bazala bato mitema mabe boye e somo. Pasi vraiment pour na tonton Bobo, pasi ya makasi bandeko kimutema mabe na bango makamu nyonso ya mabe oyo basala tonton Bobo bandeko ebimi nango nyonso na poasa makasi tala niveau nzambe aye ko exposer bango nyonso mibale eza ya somo bandeko eza pe ya pasi la famille je vous dis. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo na memeli bino mama Tope, na memeli bino tonton Bobo, na memeli bino pe mama Marie-Hélène. Donc ce moni bango déjà misatu, c'est que eza ya koinda la famille kandenge bomoni ba emoji na biso déjà ezolela bomoni déjà moi cœur brisé côté kuna. Donc eza makambo moko ya pasi makasi makambo oyo ezoleka bandeko. Avant to kota na moi analyse na biso, moi information na biso, moi émission surtout na biso ya kitoko. Na lingi na senga na batu oyo nyonso tu si c'est la toute première fois ya kokota surtout na chaîne na biso, chaîne ya kitoko, chaîne ya batoli, chaîne oyo epesaka ebele ya batu ba conseil. Na osenga na bino bo s'abonner, bo aimer pe vidéo bandeko tombo talaka vidéo bo et ma capé vidéo et ça la moi bientôt là vraiment bah j'aime na bino bo ça la moi commentaire pe na ndenge ya bien to boya na biso ba commentaire ya bato ma finga et sunga biso te bo tia moi commentaire na bino moi suggestion ata moi ba conseil na bino kandenge zalaka et osunga ebele ya batu oyo balandaka surtout ba émission na biso bo sala moi partage bandeko awa objectif na biso ezala nde partage ndeli kambo soki otalaka vidéo osali moi partage pour que partage wana pe ekende pe kosunga batu mosusu bandeko makambo eza ya somo awa makambo eza ya somo bandeko wana na betela bino moi histoire kandenge makam nyonso tu ebandaki bandeko mama Tope na mama Marie-Hélène bazalaki ba pire master bazali ba pire master siko mama Tope azaki mwasi moko na ba faire na ye azaki na ba mbongo mais posa na ye ezalaki kaka abala papa ya tonton Bobo. Donc wana pezenda ezalaki ba rêve na ye bino moko boyebi mwasi nyonso omona soki amoni mobali kuna lobi soki mobali wa kobala nga bien makasi kitoko penze kosunga siko ye abando rêve ko papa ya nini ya tonton Bobo bandeko abala ye wana penze ezalaki ba rêve na ye soki amonika papa ya tonton Bobo motema ezobeta kaka papa oyo abalanga sikoyo eye kokoma na temps oyo mama ya Bobo ayaki kozwa zemi ya tonton Bobo tango amonike aye kozwa zemi nde ake kosolola na mama Marie-Hélène vu que mama Marie-Hélène abando sala na hôpital azaki aide accoucheuse kuna abando sala kuna na hôpital nde ake kosolola na ye alobi na opesa yo bambongo na ofuta yo bambongo ebele comme ça obomelanga mama oyo na jour kobota
comme ça ngana kota na libala wana. Donc kopo wana pe esimba kiko aye kofuta mama Marie-Hélène bambongo ebele. Mama Marie-Hélène aye koboma mama ya tonton Bobo bandeko. To continue na olanda histoire oyo eza histoire moko kitoko oyo ekosunga ebele ya batu oyo penza eko éduquer eko édifier pe ebele ya batu. Bo sala pe partage bo aimer pe vidéo bandeko pona kosunga musala na biso ekende surtout de l'avant. Bandeko tango aye koboma ye, c'est ainsi que ye moko mama top akomi kosala ba avance epai ya papa ya tonton Bobo. Akomi kosalela ye ba avance jusqu'à ce que ba ye kolingana. Aye kokota na ndako ya libala akomi mama ya tonton Bobo bandeko. Tango aye kokoma mama ya tonton Bobo kandenge zalaka makamnyo sozo kende bien yende la marraine, la reine plutôt de la maison. Yende la reine ya kingdom ya famille Mwembo. Donc akomi ko gérer makamnyo soto. Eye ko sala ki mama Marie-Hélène amoni pe tonton Bobo azokola. Amoni tonton Bobo kitoko wapi. Alobi mwana oyo eza mwana ona bomaki mama na ye sikoyo ifo kaka ngana mwana oyo tolingana. Ata soki naza mukolo tolingana na biso kaka bandeko. Aye komikotisa na relation na tonton Bobo. Aye komikotisa penza relation amoureuse na tonton Bobo. Ye mama Marie-Hélène mama mokolo ya makasi. Akota relation amoureuse na tonton Bobo. Ezaki akoyinda bandeko. Papa kutu ya tonton Bobo qui est papa Serge aboya relation wana mais mama top abandai kaka kondima. Pourquoi? Parce que ayebi vérité ayebi ke soki na boy relation oyo mama Marie-Hélène a opanzanga batu nyonso bakoyeba makambo oyo to salaki. Donc ye andimaki choix ezalaki te na motema andimaki te mais na munoko kaka nde andimaki parce que azobanga soki na boy bako exposer nga. Bandeko nde mama Marie-Hélène a koti relation na mwana muke quel que soit ke bato babando finga bato babando loba biloba loba ya zalaki atakuna te ya lingaki na eka tonton Bobo. Donc ezalaki ka bongo bandeko sikoyo tala niveau lelo vérité nyonso na poisa bayoka bango mama top na mama Marie-Hélène parce que mama Marie-Hélène atiaki pression makasi na côté ya tonton Bobo. Papa Serge aboyaki tonton Bobo abala mama Marie-Hélène. Siko mama Marie-Hélène pe ayekotia pression na mama top alobi soki nga Bobo oyo abalinga te batu nyonso baoyeba makambo oyo sala. Siko mwana ya papa Serge ya mwasi ayokaki bango nde vérité nyonso ifale ebima na poisa. Vérité nyonso il faut batu nyonso bayeba bandeko na minute oyo vérité nyonso ekobima na poisa. Tala soni ya mama top. Tala soni ya mama Marie-Hélène bandeko. Siko na minute oyo basi baboma déjà mama ya tonton Bobo. Est-ce que papa Serge ako continuer toujours na mama top to akotika ye? Wana ndezaki fin. Ezaki fait bandeko. Soki eza bino mwasi aboya saleli yo makambo ya bongo obala mwasi na yo olingaki mwasi na yo akomi na zemi yake ndo bota mwasi mosusu aye abomi pour que ye akota na ndako ya libala et à la longue na suka oye ko découvrir vérité mwasi wana bandeko kovanda na ye kaka na ndako to libala wana ekokufa. Point d'interrogation bandeko bo pesa ba moi conseil na bino bo pesa pe ba suggestion na bino eko aider batu ebele parce que makambo yo tozomona ngo na mokili tozomona ngo na bankili bandeko makambo yo zotambola wana eza filme ezalaki na chaîne ya tonton Bobo filme moko kitoko euti kosila lobby donc ezalaki kana 7 parties ya pamba pona batu o balandaki filme wana te yango to sali analyse pona batu mosusu o baozala na posa bakendo tala bango moko bayoka nini bandoleka na filme wana en tout cas to ko encourager bino surtout na système a bien bokenda kana chaîne ya tonton Bobo Manoka kuna ndebo kendo mona filme wana la force de pesanteur eza kuna filme moko kitoko filme oyo édifia batu ebele. De l'autre côté to ekomona pe
Mama Theresia na Papa Alain babalana ki bandeko. Baye ko balana bazo vivre na bango sikoyo Papa Alain azaki mutu moko muke a voyager, muke a voyager. Tango o voyager kawana ba 2 mois, ba 3 mois. Aotika ka mwasi na ye moko. Siko mwasi pe aye kokota na ba vie ya ba masanga. Omona mwasi azomelaka na ye. Komela na ye wana jour moko ake kobima na chauffeur na ye. Ka le même jour bandeko aye kobima na chauffeur na ye na zemi. Yango conseil munene surtout pona ba mabala ebele. Ebele ya batu lelo batie misala liboso ke ba mariage na bango, ke ba couple na bango. Alors to senga na bandeko nyonso to ba film o ba salela kabiso. Eza vraiment ba éducation ya makasi. Eza ba histoire moko oyo édifier ebele ya batu nepi histoire oyo ya Mama Theresia ebele ya batu lelo mabala na bango ekufa ebele ya batu lelo babala na bango ezo exister te. Pourquoi? Parce que mobali mission de service akendaka 6 mois eza 6 mois zo kendaka ye moko kuna akomi na mwasi pe atikali ye moko 6 mois omona pe mwasi akomi na mwa mobali moko boye bakomi kobima. Donc mariage ekomi kaka to kende to éviter so to koma mariage ekomi ya bongo. Alors eza ba conseil ebele bandeko ata soki musala ezwi yo yeba ke naza papa ya ndaku naza mwasi ya ndako soki ozana ba mission de service ya mulai neti ba mission bo ya ba 3 mois ya ba 2 mois kendaka na mwasi na yo pour que bo fongola ba porte te ebele ya batu lelo bo fongola ba porte kana bibiloko ya bongo tala niveau Mama Theresia ake kobota plutôt na chauffeur na ye tala soni bandeko. Confusion. Heureusement que Papa Alain a compris na e situation à lobby comme ça Theresia avant daka na ndako na mwana o baboti et puis mwana ngo azaki déjà mukolo azateke mwana mukolo bandeko eza ya pasi yango bandeko tolandaka ba film oyo edikaka edifiaka biso sungaka pe biso bandeko bokendo tala film oyo surtout na chaîne ya Tonton Bobo Manoka kala mingi te pe film pe ya sika ezokota. Donc bozala toujours préparé, bozala toujours prêt, bozala toujours prête pour nakoyamba film mosusu ya sika. Donc ezalaka bongo biso toza awa pona osalela bino ba biographie kopesa bino ba news kandenge ezalaka pe pona kosalela bino ba analyse ya ba film pe ba analyse ya makambo pe ndenge ezotambola kaka.